Ce jour d'histoire encore vécu, un jour pénible pour les croyants du Christ. Aussi mabondeli tokomi na parti ya louange biso tokokumisaka tata molimo santo na banzembo Rakibangu, les bras en tombe, Rakibangu. nde ya mpona oyo ezali avant goût toza koanunise couleur ya 3 octobre tokende tokokende soki tokomi yango contrôle ya premier poste tokiti na makolo biso nyonso tokokota kamba na loyembo nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isana ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo Mama na miloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Edo Nzambiame kwangi bokanga Dala tantu kunzo manga munzamambi Edo intini nukyame Edo Nzambiame kwangi bokanga Dala tantu kunzo manga munzamami Edo intini nukyami Tata do ikivene Pasizame benge yezo Adye ikunti sanga mutontolo Nzambiame sedyankenda dongwa Indula mpasisi wa mona mfumu Mukumpanga sedyankenda dongwa Tata do ikivene pasizame On séjourne pas encore. La voix est divine, on mettait sa soeur, on est le feu, et c'est bon. Un jour pénible, pour tous les croyants, et la voix est divine. Papa qui va nous laisser dessus. Ce jour d'histoire encore vécu, un jour pénible pour les croyants du Christ. Ce jour de cette journée, c'est pas les victoires pour tous les croyants.
Un jour béni même pour les croyants qui crient. Mais aujourd'hui c'est journée de victoire. Nous sommes sauvés. Ce jour d'histoire encore été. Un jour béni même pour les croyants qui crient. Mais aujourd'hui c'est journée de victoire pour tous les croyants. Gloire à qui va nous, représentons vrai. Gloire à qui va nous, gloire à qui va nous, représentons vrai. Gloire à qui va nous, gloire à qui va nous, représentons vrai. Gloire à qui va nous, gloire à qui va nous, représentons vrai. Gloire à qui va nous. Ce jour du 3 septembre était un jour pénible pour les croyants du Christ. Mais aujourd'hui c'est journée de victoire pour tous les croyants. Nous sommes sauvés. Ce jour du 3 septembre était un jour pénible pour les croyants du Christ. Mais aujourd'hui c'est journée de victoire pour tous les croyants. Nous sommes sauvés. Gloire à qui va nous, représentons vrai. Gloire à qui va nous. Sengo na bino bana ya kwesi ebele. Sengo demi. Sengo na bino bana ya kwesi ebele. Sengo na bino bana boto sama yekosa ni kote ya bino osepela. Sengo na bino bana ya kwesi ebele. Sengo na bino bana boto sama yekosa ni kote ya bino osepela. Nalingi nalatisa bilonguya ya molimo mwete mosana misala yakona sengi bino bomibongisa kemona bilebelemi. Nalingi nalatisa bilonguya ya molimo mwete mosana misala yakona sengi bino bomibongisa kemona bilebelemi. Anabobosa omona mboka ya bilaka muya muya ya kataki wangu ekonikisa mokili. Anabotosa omona mboka ya bilaka ofinga waikibangu nazali nzambe nazali ofinga Kaya
pe biso tu matin. Tokomi na parti ya louange biso tokokumisaka tata molimo santu na banzembo topandaka sabo ya papa simoki mbangu na banzembo nde ya wana oyo ezali avant goût toza koanunise couleur ya 3 octobre yango oza komona ambiance bana bazolanda yo lelo ezali ya suka mpona wetele mobembo na bakamoli basite moko ezali oyo ya cango eza na paroisse ya église nyonso ya cango bakomatela na site ya mibale na centre wana bato kuna nyonso bakomatela na centre site ya misato ya momba bato momba bakomatela na matete ya mine lukunga bakomatela awa na matadi mayo baservisi nyonso SPC nyonso ekosalemela konfere ekosalemela basiti wana tokende tokokende soki tokomi yango kontrole ya premier poste tokiti na makolo biso nyonso tokokota chamba na loyembo Otala nile lo kene likolo ba le 3 octobre ya turo yo bato ba Go,
Merci beaucoup. Au travers la chanson de cantique inspirée Nathalie Mayo et Sika Wapi, la grande chorale Azali Kouni, Isane Super annonce la Taba au travers cette vidéo, soit décision, que ça bikakeli, quand on a moulongo, peut être encore courir sans zamba et longo. Yo quand on a fouga, comment ça la boni boni. 3 octobre, oh yeah! Aïe aïe aïe! Des pratiques Bozali Meke, ceux qui ont la grande chorale des dirigeants aux autres décisions pour le 3 octobre 2025. Nous allons déterminer au travers de cette vidéo l'ambiance où nous allons annoncer et pas y être dans mon conduit boulette Tozali Nanzela, Toyoki Lolenge Kali, Maman Générale, Ateli Nabiso, la grande chorale des dirigeants, détermination. Banso elongo kaka na kati ya kosanjola ye tozali kaka wana tatabali mosa kakamba ebebelo ya yawe
Você